Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali. Vraiment, site na bino yango. Site Malonga. Congo Suisse TV. Mon côté et kokani na yango. Donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko. Okolanda basolo kitoko, bemiswa kitoko. Yabino yango. Donc musu se zati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele donc sepeli sabino et longola bino ma basusi banine. Donc site na bino yango. Boyoki yango hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Hey, mama zamaruba, mama de bebe bodia. Mate de bebe. Nawe azala kile mabali nangate asunga kinga kosunga gelor kabuka almaki ngana motuka le na sinaka konsa sendela Rwande na sala succès na mbokonga vocal on a otoyemba et sala succès na mboka o donc na banga raté donc ya ko banga ezate belé ba chanteur na mboka oyo mais eyembeli ndeke seni modèle na yemba wana eza pasi yo ozape eza pasi donc akangai na fulu muziko yo touti joniye ufananga eza peneno muzika note alita ye eza pembeni na yo kozela yo mike Michelina mike Michelina
bien comprendre. Qui s'en salit? René la paix. Kogi Poko. Yann Poko. Qui Moussa? Alinda Chamala Ozali Oyo Yakai Kusinga. Alinda Chamala Alikuna Alinda Sukola. Zombe merci Manso Sali. Ukesima Elombe Mobali. Alinda Chamala Nakula Beye. Susu Alinda Sakanae. Imanango Santo Lupa. Alinda Chamala Ozawae. Alinda Chamala Jelima. Les gars de bain. Olimoya Namalina ye. Ukome waka maina fu. Mosiko yoto utiralita ye. Ufema eza pepino. Maiza note godini. Eza pepini na yo alita we. Okona ngai oeza sinera kipera alita ye. Chamala. Okona ngai mangutenu kaozola ngai kasheri alita ye. Mosana ya elutinga alito sakamanga. Alita chamala ozali oyo yangai kisine. Alita chamala alikuna aliga sukola. Alita chamala ozali oyo yangai kisine. Alita chamala alikuna aliga sukola. Zotola ngai oeza sinela kipea alita chamala. Omema ngai bangutelu kaozola ngai kasheri alita ye. Osana ya elutinga alito sakamanga. Chaita Boy, la Meda. Son Excellence Alita Chamala. Afima batanga basala tu bolingo nangeza be alita chamala. Bafima batonga basala tu bolingo nangeza be alita chamala. Ezali franche nanga Alita Chamala. Moto mabate ya zona twani yo. Ato mawani na yoni nabe. Oko pitanga kamboya na yebe. Afima batonga basala tu bolingo nangeza be alita chamala. Bafima batonga basala tu bolingo nangeza be alita chamala. Mama malinga kangai kangai. Sekele chama malinga kangai be alita ye. Mama malinga kangai kangai. Mama adoko. Mama malinga kangai kangai. Mama malinga kangai kangai. Alita chamala. Kisa bolingo ezala atu. Nani mosusu mama molingo kanga problem. Mama molingo kanga problem. Sacha kama tina ye. Mama kama tinisu. Batinga na tonga basala tu bolingo
Nadège Tété, ici c'est Paris. Suivez-vous dans les réseaux, Fiston Manissa, un garçon. Et Bongo Nedi Wansekela, avant la duchesse. Jacques Montpa. Son Excellence Vakazadi, Boki Bweko. La baronne Émilie Kinkela, mère des trois anges. J'ai mis mal les gros bébés de la presse. Maman Cécile. Lucerne de luxe, Magui Kabouidi, Bingazor. Tatayo akende kopakola moto nyonso bojoba ye ngai na ye tokosuka mosika ye tokubwaka ya biso tokubwakatelaka likambo oyo taligula to mosika te tuna alingi mwana ya voisin mwana botama na biso na ye amolika na miso na ye tikalo toko tikalo mwila tika zododo Seka bango nekoluka baso ya bango makambo toyoka abongo na kandoki auti kolinga mwana ya voisin tatoyo mboke tatoyo akomisa kompani bilamba ye Ramia misi papa, Ramia misi papa. Ande koya chango bosumola mwana, mwana bobesa la ndoki. Akata mwana manasi, mwana manasi kama sukitoko, mwana kama eleki kuku. Toko sukaya binata tonga nemo kaye. Soki ya kufa mama kamila iye pai matumbo ribe pai Tito mboke kamila ni Ami na mala kombo bebe la malaria Robert Seke à Tati. Mwana tokanisaka zwaka mosala tozalaka nde libala balongi tala azwaka mpena minire soki buta moto
Keba Soumalion Jules Bayama Maman Cécile les grands débats de la presse. Maman Zita Yoba, haute autorité, Ambroise Yoba, Thérèse, le père Soleil. Le patriarche à lui avec Yambegi Massamba, Méthode Bitikuni, Yves Zéné, Simon Mercebama. Le Mandambon à London, Alice Wekon à Paris. Voilà, aimables téléspectateurs, amis internautes, bonjour de partout. Vous avez eu l'occasion de suivre votre émission Micro Libre. Alors de partout, je vous dis des bonjours et je vous fais des gros bisous. Alors comme vous remarquez, on a tous un lieu à répétition. Il y a le Karmapa, le Karma Love, l'homme de Caligula et que changer va donner, c'est vrai. Œuvre de œuvre. On a Karmapa, Atiki œuvre, il y a Caligula. A bêti histoire, il y a moto. Mais attends comment moto t'es comme une soit. Il y a Moana, Empereur romain, Caligula. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à Chikito Isenga qui est derrière la caméra et merci à mon boss, maître John Simao Voulouzi, double boss, double brassard. Papa Yabane Belé avec son Altesse Royale, maman Micha, la dame de cœur, maman Yabane Belé. Alors, je remercie vous tous aux abrochés. J'ai mis Ibé, les gros bébés de la presse congolaise, Nazaro dans la Congo Suisse TV. Balobi Congo Suisse TV Ndé Makameko Bouleversé. Donner big salutation à JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Nazana artiste musicien, il y a les Karma Love. Ton nom mona koto hein donc droite nanga gauche nabino bébé las mutua kala pas Karma Love, c'est-à-dire mais donc équipe wana o ba beta yemba yemba banzembo SCP sabino bébé las azalaka koto na mpanzo wa koto bwebo mona Julia mais ce qu'on a bana Juliano na banana ce qu'on a bébé las pour que et ça là vraiment baby pour nos ongles Juliano las bonsoir. Bonsoir maman nangai les gros bébés de la presse. Las bébé qui ngai nanga so moto asala moi histoire hein moi fidélité pe ça la bien na kata orchestre alors fidélité na yo to kolobela ngo mais na lingi ozong ça na batu na biloko na Mama, trésor aussi la passé. La azala kile mobali nangate asunga kinga kosunga gelor kabuka almakinga na motukale na sinaka konsendela pesa qui baiser a lo como kotesa entrengane mili kinkela inga grâce à telo sanga bwe poaniko gelor kabuka babi yango wana pona la siko na bi fidélité ma casse na karma pas bongo pona ni baninga tuboza na bango équipe wana total le beba zate mais ce que yo fidélité ko umina na karma pas c'est dû à quoi fidélité on les a pona ni non ngai pena soki leo nazala lisusu na maboko ya papa nanga karma pas ezali d'abord na soucia boulot nanga pe
na comprenant makambo boye hein oyo tsanga mutu posé ya ke na comprenant mokili ndenge kende bisika musto kanisela kawana ke za la danger ati danger ya courant omoni donc so na za permis na papa na nga na fidélité on a un jour et ko futanga hein et ça nga pena grand quoi na musique congolaise yango nazela ti mukolo na kokola na maboko papa nanga donc ndeko tala oboye na okoli toza na bébé ozonguluma po le ti mukolo kokola bana temps wana oyemba banawe combien de temps passé au continuer kaka chance pe au tsanzembo dozwa na opete msus ko fula mo ba grande salle beta na orchestre na leader na yo ozozwa na ope ba chance wana te mais ozowumela kala kata orchestre pour la nini maramba bongo comprenez que nous sommes vraiment en direct na répétition place les Karma Love a répété voilà non na album au Caligula na za nzembo na kati na kutu au deuxième fois na nzembo mais ça a succès té non na sali clip té non sali clip té je crois il simba non maman na studio enregistré mais clip ndé ba moyen c'est ça la raté té non ça là déjà non ça na clip donc j'ai un pepele ko waté na succès té non. Hein? Parce que tu es un bon chanteur, mais les comédiens voient tes œuvres. Na sala succès na mbokonga. Vocal on a utoyemba. Et sala succès na mboka o. Donc na banga raté. Donc ya banga ezate, yo za la confiance na ke nzembo langa. Soki clip na ngo salami eleki na TV. Hein? Problème ezali po. Au moment où tu as un chanteur belé, toi belé ba chanteur. Na mboka o. Mais eyembeli ndeke seni. Eyembeli ndeke seni. Modèle na yemba wana eza pasi yo ozape eza pasi donc nezana no lobby ngo bakeno yembe ndeke seni ko yemba no ba thème so peut-être même sous na ba déplique pomba ngo bakiko yemba na yo leki ba déplique pomba ko yemba no leki ba leader ko ba faire rigola yango biko yemba na yo ekeseni yembe lekeseni non na leki bangote bango pe ba leki ngai te mais particularité na ngai ya pe makando do benga ba pe ma ona benga la particularité na particularité na ngai ndenge na lelaka wana na obetenge po Nico na loba wana ba particularité na nga yango nde sikoyo na gagner la rapé na tela abi yango pe na tela abi donc nga banga ba bandeko nango loba la banzembo papa lwambo pe da pesa d'âge loba ma loba la banzembo po ya satika na ya tikela yango mutu bokoma okota kota non tolandaka bango wana baza bato basala nzela tolandaka bango mais opesi yango lisusu moi elengi te opesi yango moi comment moi kilelo mobu nde lelo tobenga toza bakolo ya kirumba donc eza kaka rumba oya rochero oya bombenga mais topesi yango siko moi touche ya kilelo yango tobengi kirumba. Voilà déjà joyeux anniversaire à Papa Jeannot Bombenga Babi, 80 ans de carrière, ça s'est fait 80 ans d'âge, 65 ans de carrière, donc fêtant, c'est-à-dire 80 ans, 85 ans d'âge, 65 ans de carrière, donc fêtant, donc zalana pour na Papa Jeannot Bombenga. Eh, ba ikona mboka o, ce qu'on est n'empanda Julian. Ngala lingi bonsoir non. Bonsoir, bonsoir Balandia, site na mission Kitoko, Congo Suisse TV. Congo Suisse TV. Avec na source pour poser des informations sur valable. Julian Oyo, l'enfant prodige, premier fils à roi. Bolingo yanga na litaye. Okomyo bwaka ngai na fulu. Moziko yo touti Johnny ye. Ufananga yeza peneno. Mozika note alita ye. Eza pembeni na yo alita baby. Au moins teke ndewa bongo so kola na okese ya le Karma pa. Baninga ba leader abajani abazawe. Ba fa ba koma ba leader lilo ba Robinho. Bazo kende ka koma leader mais yo zo wumela ka puis zo kola na okese Karma pa. C'est quoi? Te biso to ko le bele mer. O nyon so baninga na ba osala biso to za capacité à osala ngo. Bongo lo nyezo zanga bosala. Mokili baloba so ba bengi te aux pression ndimate to mona pe bela cheki teti bo ma changer boulot donc c'est que destiné na ezaki bongote ozo ma faut zelatan na yo soko weli si oleka wenze biso to comprenait tongo ya monti le 19 ans le plus ancien groupe ndozo mona donc baninga na to ba bébé là Julian mona ba onde ba mais licho Julian na yaka nango bébé là ça éviter
mbati oyo nayaka nango so ezalaka supa na ye so ezalaka nsonga ye Bébé Las ayebi te. Siko selo yo mona 19 ans au sali pona yo zomona nini succès ozomona nini tango so pona le kali babité et l'artiste Juliano de le Karma Love yo mo omona ngango yo mo ozomona nde naza cameraman na biso boga banda ozonga banana se banda banana se ti likolo yo mo ozomona eske mutu aboazo kemba bachombo ya danger ba Kenzo o na zando ezala c'est la prouve que biso to vivre à mer au moins on teza orchestre molo kinda dia ba poto to kinda ba Océanie ba États-Unis nous n'avons rien envié chez ba massa na biso anezaka ke ba on peut-être ba message ba avant biso vina biso banda yo façonner biso na nous c'est le moment Caligula a pesi biso ba argument. Et ma musique est rappelé notion à temps Juliano pour 19 ans les âge à moi la place classe du diplôme 50 ans Bébé Las est-ce que Azam Mukolo il y a papa Jano est-ce que Bébé Las Azam Mukolo il y a Kulutu Lutumba tous en bana mais faut y babou même pas 40 donc mère nanga balandia Congo Suisse faut y baboulo où il s'était na bino mbalende eza bodo bola na balokolo ba ya ndeko so ba Gilles Kibens ba Rio ba Gidel ba kola na bango na BCB ne peut kola chez les Karma biso to kola te mais to bane ko prendre musala na ba âge l'état to ndozo biso to zai na ba classe team soupe ba biso to sisi ba ne ba mande fe bimi pembeni na ye et la toucher point na ozongela pembeni na ye donc toza bana moko oyo nzamba tcha biso motema pio tozara pressé te toyebi que la vie est dure partout pour toza raté déjà partout ce qu'on a longo a lobna ke finga vena un côté mo pendant que o to bané ko envier to o ba mission ba bané ko envier ezalaka lisusu te contente-toi de ce que tu as la Bible les déclare bien donc soza na 5000 francs yango anende likabuno o nzamba pesi yo likabuno nga pesa nga Julien nous a karma pas na kolinga te na viser c'était à l'IP là tout était à manga pendant que je vis mieux ici yo mozomo Bébé Las ngolo bani pour la monde na toucher pena point et ningi so mwanda non lobi to lingi to vieillir donc le Karma pas moi par exemple baninga ne ba umela tisko bazo kontenga kozala non d'abord non na féliciter ba vena nga no tangi ba kombo qui bense banane ba umeli fidélité do futa makasi ouais na féliciter bango na fidélité merci ko biso da ni Lenzo oebité Karma pas aloba yango tina TV partout aloba ke ba ministère nga onde bazalaka oya ko producteur azo producteur alingi a produire album Monica est capable aya aibi singai orchestre to sungie asali po azala mais ce qu'on sait que depuis au Karma pas les canaux de télévision lobango tisco poté à mona nante non d'abord no biso moko to lingi to kemba nanu na rumba ayo umeli Bébé Las kalonga na yeba yo okemba kaka kama ba mo ke na ba kwenda vuto ka pote komela na tina lokwa na kweme yo kaka awa matetele mangaba nazo viser matérialité différence c'est ça na viser matérialité na viser musala oyo nazo pas Karma pas donc non na commis même pas na cheville à Karma pas na rumba donc la ligne na comme na rumba non na comité non, le comité même pas la cheville quand pas rumba. Donc c'est un grand. C'est une icône de la rumba. Donc soza pembe ninaye. Donc yomo faut se situer l'icolo. Azambele qui était jazz te pour il y a. Oui, quand pas c'est un grand problème de bino de ko ume à la bino. Vivons mieux. Après chance pas producteur ne bazo te que ba mo la musala za na mukie, mais ba ko mise mbongo pas na binoté. Avant tout, il fallait avoir les arguments. Mutoya au produire yo faut ayo kayo thème na yo ayo kapo a miser l'arna ye et puis ezate le roi tata on le baye bon biso ka mbango to le roi producteur te a sakola ki ngolo bake il a un cœur ouvert absusi na ezate que lobito suka kaka awa ozomo na mer na donc c'est ça bien pour lobby ozala leader moko ya rumba makasi omoni donc Juliano Julian sko ba voix no besanga mo ba de ozanga mo ba côté ba de ça déclare na première donc tout ça wana déclare wana banzela ba Serge Mabiala bongo biso to yembara ba kulutu ya ba rumba ba Serge Mabiala ba bato yo ba Redi Amisi ouais ba kulutu bato yo o ba sala histoire siko Serge Mabiala sala ni c'est un bon chanteur je le respecte beaucoup
ayemba trop abima avanga mais nga lingi o situer nga na bakulutu po biso to visaka bakulutu tant ozotanga moto oyo peut-être ozali na stade moko to tobeta na championnat moko Juliano eza télévision soki lelo boye Serge Mabiala leki baba Serge Mabiala ya wenge bongo Julia na boye te ayemba ebele bazeni bolympia banini toyebi mais tianga likolo biso référence na biso eza bakulutu ba ikoni ya rumba ko selanga non bloko moya ya Rediamis bailo kanto bala olibala tunansango mama tunansango basopela yo nde masolo bakulutu babala kala bayebi nde makambo bapara babota biso bango bayebi nde sekele oki naimba si wana ka ba déclare na yo ya ba vie wana oyo pona omoni baba bango nde ba mesire bango na yo yango wana ti Michelina nakangi motema po tokutana ekokende nga mayi etondi na miso pe na motema na kozela yo Mike Michelina nakangi motema po tokutana ekokendenga nani susu Juliano Nubanga te do bato yo Monique ba comparer na ba niveau wana nde bango oyo ozoyembi banzemo na problème na biso nous avons l'art en nous soko yebi boulot ata Michael Jackson a télémé obigé soko kominga na komi bato ba se retrouver nous avons suffisamment appris moi biloko pe mo ba de bande ko no mususu o bodata o yo mo mona ke na ko comparer te fabudas barumba ya bakede barumba oyo ba petit na biso bande na biso balata mona alati sous-vêtement nini sous-vêtement loko eza sika abimisi batu ba mona ke na peyengo sika wana to yemba raté wa mutapole raté po to yebike peut-être na boulot to bona biso ko s'inventer batunde ba juger Kaligo bango ba tara bongo emonisa me baba leader so patie libaya plein yo bombara na yo mais qui leader zo ya il y a voiture et voiture il y a catch et catch il y a rumba et rumba voilà la différence bosa ilanga nono nzembo eningisi mokili d'abord na yo monteke balandia Congo Suisse baza scotché po ba soldat ya makasi ba garde rapproché à Ayatollah wana mwana a continuer na université toza ba gardien en révolution donc to banga gelo to ba soldat mo bien formé pas vu na biso les karma kuna tuna na Caligula wana idée wana na ya le kama pa ko sala ngo na bebelas na zongela Julia na expliquer a visa pena nani avisa mutu bon ko visa mutu te mende est-il que à se référer qui na empereur romain il y a 1er siècle oyo kombo na eza bongo Caligula akufa déjà abeti tel que marambo comportement ya empereur romain wana a tel que la société na biso lelo congolaise misu ba se comporter de la sorte pona ko dénoncer pona ko pekisa bango babizaleli wana yango yembela bango Caligula bozala lokola Caligula te sikotango bibongo c'est que natango wana pe l'empereur romain wana azalaka pe na chanteuse moko ba comme ça kay mwasi na tango wana akata kay pe basuki abane ko fute pe na 0 heure pona nzembo maloba nzembo ndi yango wana ti mwana batayelaka ne mosala mais nzoka ndeza ki bolingo akata mona bato suki donc empereur wana pe na batawana azalaka pe na chanteuse bongo karma pas si kamota tikolo ba ke chanteuse aloba yango c'est une différence au moni histoire au tata onabano au ya betali solo eza histoire ya empire romain eza makambo esama na 1er siècle mais lokola sikoyo toza na Rome te toza na RDC Congo d'où il fallait s'appuyer na ba province to na ba place où eza pa na biso awa po batu ba se référer Caligula fut un empereur romain du 1er siècle. Oh, il avait comme devise vaut mieux qu'il me haïsse enfin qu'il me craigne. Donc au sala caméraman a biso bogar mabe qu'on pointer las ko zwa moi si ya fait na biso Johnny Manyombo ko sala fait na biso
JP Mayamba donc ba mabe nyonso pa na yezala ki non papa siko na tango wana pe empereur wana azaka maboko milai azaka moyibi oui selon l'histoire oui donc la fille moko boyaka musala mais comme ça kay mwasi na ye c'est un ensemble ya mabe ba travailler ne basi na ye mamukili kila sala empereur wana donc ezalaka kate obino mokanisa wana mutoto to baloba ye ezalaka ye te ezayete est-ce que to sambi est-ce que tu gagnes la cour des tribunaux peut combiner pendate na kata nzembo faut preuve le monsieur ou le papa ou quoi que ce soit je ne sais pas le monsieur ne se sent pas concerné yango moni banda Caligula et Bima année passée tilelo cours et tribunaux moroté parquet moko ayebi kezalaka ye mais loka botanga nde kombo te yango moyen toyebi makambo tozana mboko nde na ngongo eza makambo bavoka banini na senswa nalobi lokola bino bolobaka keza ezali ve na biso wana na place bolobaka botunaka biso pe ba question wana bopesaka conseil ndoka oza wana olobi ndeko na biso nani oyo omoni ndeka na pa yembi nzembo eya lokola yo donc tika makambo da mizo da conseil da nzembo tanga yembi aso da conseil na ndengene conseil nto opese mukolo bon donc yo confirmer que to yebi wala bosse be ignorance ba tout ba ka nzimba bia eza mutu tel ça que to tanga kombo c'est ka conseil bo c'est yo ka yango bien bo chancer bizarre no yembela ngango nanu kasi mwa morceau ya Caligula vraiment ça la nga bien nzembo wana na kati album Caligula il y a 20 autres chansons notamment ba AVC ba bébé gourmand ba Bilov ba Gogimbweko ba virus ba Caligula ebundala bango nyonso et puis na kati wana mama nanga yo mozola na mikolo yo ba lita chamelezo cartonné Caligula c'est l'album le plus vendu. Il y a emmené le 16 juin biso tout bana partout. Oh Zoya Kisasa, oh Boye biso tous les 16 tout se retrouver dans Sultani Hotel. Et si vous représentez les bino Caligula, vous comprenez. Ouais, si vous comprendre, ba calma tata onda za ba calma ne belé na kati. Quoi bo benga tata onda. Kasi beaucoup côté, babi beaucoup pouvoir. Yende azana pouvoir yo zo mona kulutu lokwa bombenga zo boaka soyi yo zo mona kulutu lokwa lutumba zo boaka soyi eza fanatisme te po ba boaka soyi po aleka na nzela ba lwambo aleka na nzela ba grand yango wana ba kulutu wana ba sapuyara na bato bazana ba référence na bango Karmapa joue de la bonne musique Karmapa joue rumba oyo penza pour la rumba c'est notre culturel Caligula pour te chuter déjà pour que to kabwana bino boyembela na moi Caligula pour que na santé na senti tikalo toko tikalo hey uko wapi mkubwa hamia misi tikalo toko tikalungwila tikazododo Ramia misi papa Ramia misi ozawapi ngai wa iona seki bolole oyo Caligula tato yo akende kopakola moto nyonso bojoba ngai na ye tokosuka mosika Yena empereur oyo histoire ne c'est le cas ba kekuta na pa suka ne musika te yang balobi ba kekuta na wapi pa suka ne musika empereur ba histoire c'est style là Julia na ko expliquer bien à lobby à se référer hein na société congolaise ndenge za lelo hein histoire mo rezala na kati la ngobota ngo kate ezali Caligula peut-être net na venu pour appeler moi Caligula na bino mobo alinga le mususu baleki ya quartier bana babotami na misu na ye alinga bango siko bana botami na misu na wana faide na zo apena ye mo le kamala pour que na tout na ye bana tout baleka awa te to solango Juliano ba danseuse ba chanteuse tout baleka wa kama pa lingata moko te c'est un gars qui se respecte Azab vrai papa. Moi, 24 ans, puis balinga était. Nazo epso vérité na gomo nzambe. C'est
c'est un homme qui se respecte. 24 ans. C'est un homme qui se respecte. Donc, tout chaque musique à Maramana. Oui, Nayebi, Namora Nabi se fonctionnera bongo. Mais lui, c'est un artiste hors norme. Oyo. Voilà, merci beaucoup. Nous avons lu la répétition. Il y a une question pour que comprendre que non, Karma pas Azali Naba soldat. N'a habité au sélection de Monia Souka, au PCB dédicace Nayo, du Nalo Pema morceau moi Souka, c'est la dédicace ni plutôt Kabon na Kimia. Ouais, n'a pas son numéro nanga. C'est ça, ok. On va critiquer, tout va. Ba critiquer le popo kosi biso na mambaka lugula mama mtolo bia kosi biso ba bengo donc yo ni ka tolo baye vérité mais on a besoin bébé là se rejoint na 00243 89 596 77 19 00243 89 596 77 19 wanozui bébé là Nakuluba bantu boyoka mukili boyoke tuzala ikila mwana kombokata nakuluzu mutamuta zala kikomona ndenge mwana za kukole nsima ya mwami kolo akomikola kisa mwana bambongo aya komema mwana tilabikale mwana baby chiba wo ferole pira bomba bomba Dikensi kenda mabe nyongo ya batoliaka okofuta mokolo nini tatoyo ye beyo moto wa mosolo beyo maboko milai ofuta ata nyongo atatu kimakango mona kaka basi pe bana ya bandeko ye ba dédicace ouais napesi mbote na Émilie Kinkela mère de 3 anges bambote belé René Labé bambote belé virus nze monanga comme non virus na mbela bongo René Labé na pesi mbote pa Gimoussa Dadi Yakuza de Dadi Yakuza puissance yo yebinde kwa trésor Yakuza na pesi mbote na venanga papi buka le kasser c'est que les gemma motema ya Bercy Karine Bercy motema c'est que les gemma venanga cordon wasenga en direct de l'États-Unis na robosa na teye soki na baka ekaka baka poto comme na suka vena ngai kombo ekimi te na kanisa kana repêcher papa ouais ba dédicace peut passer numéro na ouais numéro là plus 243 82 0013 599 plus 243 82 13 599 donc en plus en mode belé na haute autorité yo ba ya mama Jita yo ba en plus en mode na vena Gugi Mbweko on peut s'embouter dans Florent, JP Pambani, 4 fois boss le PDG Yves Makambo, Richard Luemba, peut s'embouter dans Johnny Maniombo, l'homme en valeur. Trop de surprises, on peut s'embouter dans Ricky Kabambi Page Claire, on peut s'embouter dans Mami Mpunga, on peut s'embouter dans Jossar Keba Fouma Lyon, on peut s'embouter dans JP Mayamba. On peut s'embouter na Sterling Chacho, on peut s'embouter na Baza Telme Belé, Trésor Finda, Jojo Makua, Boza Telma, Robert Senge Atakizi, Magui Kaboudi Lambingazor, Lisette Moutelesi, Babi Jacques Moroagé. Comment on était? Venanga Serge Tela, hein, te bossanite, Alain Songo. Bye. Voilà donc on a Tondo les Liégeois. Voilà. On est avec qui Bapoulin il y a le karma pas le karma love ba expliquer pour la Caligula. Bien me comprendre que ba kosina bango meto ça ni ton di makaka pour ezala ngo empereur ton di mikaka empereur ndinga zabonga comme ça bana basi naye est-ce que on les passer bon mamba siko. Voilà, dans Zongela Bango pour te compter sur Kobete Souma Solo pour qu'ils aient vraiment bien. Voilà, c'était Shikito Isenga qui était derrière la caméra. Et merci à mon boss, maître John Sima, au double boss, au double brassard. Papa Bané Belé, à son Altesse Royale, maman Micha. Et big salutation à JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Et puis je vois mon vieux Sia, mon Lex Aigle Noir. Le Yannick Chimbela Ski. Voilà, nous tout bolinganga de partout.
tellement belé na ba mikolo yo na bora mondam parce que vous êtes tellement trop, je ne saurais pas. Patricia Baramoto, ma chérie, de gros bisous depuis la Belgique, mon vieux doyen Christophe Mafuta. Dani Mouyenge Lendalo, le plus célèbre depuis Paris, Balobi. Dani Mouyenge Lendalo, le plus célèbre dans Paris. Je vous aime bien, je vous love. C'était Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, la Giga, avec votre émission Micro Libre dans Congo Suisse. Donc merci. Là je vois aussi mes consoeurs, là je vois HM, donc Hermine Makumbu et puis Eleonore qui nous a bien TGV, Mikolo et Eleonore. On se retrouve prochainement, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.